Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la mouki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, va vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA, Mojalisi. Très heureux qu'on s'est présenté devant la poste téléviseur, Nabino pour la présenter Info Lingala Journal. Il y a peu la peuple mbote Nabino Nyonso to Fongo Libasango Nabiso Nangambo. Il y a présidence pour la côté Seminonenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Ansa qui mardi 16 décembre na ville province à Kinshasa première édition de la conférence annuelle du service public hérité Mapindemi Ritkinduba. Pèse-moi le détail. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé Kimokolo ya mardi 16 décembre 2025 na ville ya Kinshasa, première édition, il y a une conférence annuelle ya service public Cast na Mokuse, ezalaki placé na thème bâtir des services publics, le progrès fondé sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. Wanande ezali thème oyo ezalaki retenu pona milulu oyo. Bo simba pe boye bakeli bose ba autorité ya ndenge na ndenge pe ba responsable oyo bazalaki président chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba pona ko rappeler que force ya État ezali ko se mesurer na qualité ya ba service oyo azali ko rendre et pas ya ba citoyen pe atalisaki engagement pour améliorer les conditions sociales, il y a des agents publics, y compris il y a des voyantes forces armées, il y a sécurité, il y a République démocratique du Congo, et à souligner qu'il est sous-souké, qu'on dénoncer d'unité, et à souligner qu'il est sous-souké, qu'on dénoncer makambo ya mabe oyo ezali ko komela bango, ezali ko mépriser bango te. Kasi ezali nde ko assumer responsabilité ya l'État, pe ko restaurer na ba acte oyo ezali concret. D'unité oyo esengeli epesamela bango. Soni ya makasi ezali na injustice oyo ezali kokomela bato te, kasi ezali nde indifférence oyo ezali organisé tango bato bazali kosibir ba injustice ya ndenge na ndenge. Na clôture ya session ya septembre na Assemblée nationale bosenge koyeba ke honorable président Aimé Boji Sangara a salaki pe bilan na yebo landa toujours elongo na héritier Mapinde mpe na Grâce Poba. Après un mois, il y a élection na tête, il y a Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara adressé premier bilan na ye oyo ezali kotalisa misala asali nyonso elekaki na clôture ya session ordinaire ya septembre 2025 oyo ezalaki session essentiellement budgétaire akomaki na présence ya chambre basse na contexte moko institutionnel très délicat ezalaki marqué mingi na démission il y a deux membres il y a bureau il y a Assemblée nationale Aimé Boji a été espace oyo na quelques semaines a restauré climat ya apaisement ya dialogue pe ya stabilité na kati institution parlementaire a komisi maturité politique ya ba honorable député pe ba groupe parlementaire a souligné que épreuve oyo ezalaki finalement renforcer na attachement ya Assemblée nationale na ba valeur démocratique pe na légalité républicaine sur le plan législatif nouveau président a koki ko se prévaloir na bilan moko chiffré pe significatif malgré tant moko ya contrainte. Oui, dans un mois, 9 propositions y a loi, puis 6 projets y a loi, ezalaki examiné. Dans la commission compétente, puis 5 lois majeures, yango ezalaki adopté. 4 yango, loi des finances pour l'exercice 2026, puis loi oyo ezali kolobela, réduction des comptes 2024. Na wana kobakisa 3 questions d'actualité, oyo ezalaki débattu na plénière, 96 questions écrites, yango ezalaki adressé, et pas y a membre ya gouvernement, 18 demandes d'audition, et tali sibongo, relance effective, il y a contrôle parlementaire, na leadership na ba commission permanente, bango bazalaki engagé, n'examen ba texte ebele oyo ezali ko toucher justice, santé publique, sécurité pe ba droits sociaux, na gouvernance économique pe na réforme ba secteur clé, lokola marché boursier pe ba G à hasard pe lisusu justice transitionnelle, na matière ya contrôle action gouvernementale et Meboji a talisi volonté ya komona Assemblée nationale a joué
pleinement rôle na ye rôle constitutionnel oyo ezali kosenga na ba membre ya gouvernement ba mandataire public ba na ko répondre na lombango na ba préoccupation ya ba élu ya peuple na front diplomatique président ya Assemblée nationale asilistraki mingi na diplomatie parlementaire active appui na ba initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Durban na forum parlementaire ya SADC lokola na Abidjan pe na investiture ya président ivoirien oyo azalaki réélu apportaki avec fermeté mongongo ya RDC pour na kotelemela agression rwandaise na est ya mboka na biso exploitation na ndenge ya mabe ya ba ressources naturelles pe asengaki mobilisation régionale pe internationale en faveur ya kimia pe justice moko durable boeli boso ya persistance ya insécurité na est ya RDC Aimé Boji numéro 1 ya chambre basse ya parlement asengi solidarité na niveau ya assemblée nationale pe na ba population oyo bazali touché a lancé appel solennel na unité nationale na kati ya ba vaillant FARDC pe ba wazalendo un mois ya prise ya fonction président ya assemblée nationale azali kotalisa volonté ya malonga pona kokomisa chambre basse ya parlement institution moko stable productive vigilante pe ayeba na ko résoudre pe ko s'engager na ba service nyonso ya souveraineté nationale kimia pe d'intérêt supérieur ya peuple congolais. Honorable Mao Twene Elia Selembao akitaki lisusu na terrain weekend et l'équipe pona ko superviser misala ya kirage ya rivière Kalamu na ba quartier ya Selembao Christian Kangebeni héritier mapinde mimi jo mabasi ba pesi nouvelle détail. Papa Selembao, honorable Mao Twene Elia Selembao, oyo bana Selembao bazali kobenga le responsable, azali kolala te, azali pe kokanga maboko te, weekend eleki akitaki lisusu na terrain, toujours na objectif ya ko superviser misala ya curage ya rivière Kalamu, oyo ezali kosalema na ba quartier lokola Pululumbambu pe quartier Kalunga, bana commune ya Selembao, ba sepela ki makasi, balobi Mao Twene azali vraiment molobeli na bango alingi bien-être ya population oyo apesaki confiance oyo atindaki na assemblée provinciale honorable Mao Twene alingi te bana Selembao balela esengo ya bana Selembao ezali vraiment honorable Mao Twene du le responsable azali mutu ya terrain to sepeli komona papa oyo parce que to vanza bambule belé batu bakwei batu bacholi ya mwana komona yebo epesi biso esengo tozana ba base biso nyoso to soutenir papa opa kende liboso kama pambo lezolanda elanda ye moko te elanda mwasi na ye elanda bana na ye pe famille na libota na ye mobimba osimba pe boyeba ke honorable Mao Twene alingi eloko moko te eleka au hasard nyonso esengeli esalema kitoko rivière Kalamu soki ezali curé et ko éviter ba inondation ya ndenge na ndenge pona bana commune ya Selembao awa honorable Mao Twene azali kosala mosala azali kolala te azali kokanga lisu te mvula enoka te papa Selembao papa les responsables azali toujours na terrain awa bozali komona ye misusu bazali wapi tozali kaka komituna Secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa Brèche Engali akitaki na commune ya Maluku pona ko sensibiliser ba base ya iko na commune ya Maluku Fabrice Lundombi héritier Mapindemi. ndenge kaka ezalaka momesano ya chaque mardi malongi pona secrétaire exécutif provincial ya Union Congolaise iko na mokuse ville ya Kinshasa mwana mboka Brèche Engali Mfiri Obama le lion de la ville akitaki na quartier Kabil na commune ya Maluku epai wapi ayaki kote ya bana nyonso ya iko ndenge kaka ezalaka lokola momesano ayambamaki na ndenge ya kosakana te ndenge bino moko bozali komona commune ya Maluku ezali fief naturel ya Brèche
Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, Oyo Azwaki Maloba directement, pour na kotali sa population nyonso ya Maluku, bas adhérer massivement na parti politique Babengi Union Congolaise ICO, ya autorité morale, Daniel Mokoko Samba, Pambate, ezali parti Oyo, ezali ko prôner ba valeur, ezali parti Oyo, ezali ko défendre ba intérêt ya République démocratique du Congo, pe ya population na ye. Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, Asuka Kiwanate, atalisaki pe na ba nyonso bazalaki présent, mosala kitoko pe ya malamu oyo gouvernement ya RDC azali kosala pona bien-être ya population. Opérateur économique bazolo bake banda Fachi Beton na pouvoir, même ba o bazalaki liboso, nanu batikali komona mokonzi aye kofandela bango na zamba te, mais mwana mboka Mokoko Samba akendaki kotala aye kopesa résultat epai ya mission na ye epai ya Fachi Beton, n'est pas ya Maman Judith, notre premier ministre, koyebisa ye makambu oyo ya monikuna. Donc na sima ya mikolo akozonga lisusu pona ba résolution ya makambo oyo ye akendaki koyokana na opérateur économique bobetele maboko makasi. Carburant ekiti, biloko ya kolia ekiti, pe biloko nyonso ezali bongo ya kokita, nyonso wana ezali fruit ya ba effort ya gouvernement Judith Suminwa na nzela ya VPM ya économie nationale Daniel Mokoko Samba oyo azali autorité morale ya ICO, nyonso wana bazali kosalela vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi bien-être ya population. Soki misala ya kitoko pe ya malamu ezali kosalema, esengeli koloba pe kobeta maboko pambate batu bazalaka wana kaka pona kokritike, kasi tangu ya malamu ezali kosalema bakangi monoko. Nde na tina wana Bridge Engalim Firi Obama atalisike VPM Daniel Mokoko Samba azali ko représenter valablement parti na bango ICO, misala kitoko ezali komonana, asengi na population basadere massivement. Madi Malongi ezali kokoba bisika na bisika, pe asengi na bana ya ICO basomba ba carte na bango po bazala vraiment considérer lokola ba membre ya ICO. Nyonso wana elekaki vraiment kitoko, population atondisama kine sengo komini ya Maluku balobi bango kaka na sima ya ICO, bendele ya ICO ekopepa na ba quartier nyonso ya komini ya Maluku. Les lions de la ville Bridge Engalim Firi Obama azali kokoba kaka na campagne na ya Madi Malongi bisika nyonso na ville ya Kinshasa ikonde ICO. Lipa ezonga na 200 francs. Na niveau ya sakombi ya loso ezala na niveau ya 300 francs. Fondation Lona na impulsion ya présidente ya Fondation Denise Nyakero Tshisekedi a honoré plutôt engagement na envers jeunesse ya Izam wapi epai dimanche 14 décembre 2025 basala kibongo concours pour na octroi ya 300 bourses spéciales na Institut supérieur des arts et métiers Izam na Mokuse précisément na Kinshasa. Stéphane Skande, Nathalie Kaila Kapende bazaki kuna na compte info Lingala. Fondation Lona Nabokasi ya présidente Nayango, distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a honoré engagement oyo azwaki bongo na Izam dimanche. Concours ya octroi ya 300 bourses spécialisées ezalaki bongo organisé. À peu près plus de 2300 étudiantes mobilisées na journée oyo na ambition pe enthousiasme pour na ko remporter bourse d'études oyo. Baloréa oyo bakozala sélectionné na concours oyo baza na garantie ya kozwa bourse d'études. Bourse d'études oyo ezalaki destiné na 2 catégories ya ba étudiantes. Première année, pe ba étudiant ya sourmoué oyo bazalaka awa na Izam. Choix oyo eza ko refléter volonté claire ya ko promouvoir équité, inclusion, pe ko soutenir ba plus vulnérables. Le test a été plutôt simple pour moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais je me suis bien débrouillée. Je pense que je pourrais réussir si Dieu me fait grâce, bien sûr. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait au moins... Il n'y avait pas assez de questions difficiles, en tout cas. On s'est bien débrouillé. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, mais quand même, c'était facile. Normalement, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça va. J'espère me retrouver parmi les 300 candidats qui seront
sélectionnés pour la bourse de notre maman. Ce que je peux dire, un mot de remerciement à notre maman, que Dieu la bénisse et qu'elle lui donne encore des opportunités à la prochaine de faire ça aussi pour les autres personnes parce que c'est quelque chose qui nous facilite la tâche. C'est une bonne chose pour nous. En tout cas, on vous dit merci, merci beaucoup maman pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ndenge moko ya ba participant à lobby ezalaki promesse ya maman Denis Nyakero Tshisekedi lelo ekomi bongo réalité na initiative oyo Fondation Lona a réaffirmé conviction oyo azana yango ya ko investir na éducation pe ko investir lisusu na ba future créatrice technicienne pe leader o bako construire République démocratique du Congo ya lobby. Clôture ya premier trimestre et Salemaki weekend elekina complexe color Mama Pemba MPD oyo ezwami bongo na commune ya Kisenso la Dilandu héritier Mapindemi. nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona ezalaki bongo clôture ya premier trimestre na complexe scolaire Mama Pemba 2 école ya fondation Nerombungu ya yemoko initiateur honorable Nerombungu fumabanga moyo mobange na carnaval ba enseignant ba administratif pe ba élève ba encadreur nyonso batambolaki na ba différentes communes ya Moamba pona kotalisa ke complexe scolaire Mama Pemba 2 ezali kopesa formation moko ya qualité na sima ya carnaval bazongaki sur place na complexe scolaire Mama Pemba 2 oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki prière esalemaki epai ya bana. Ba récitation, ba poème, ba sénète, nyonso elekaki kitoko na présence ya Cordoba Safu, nyonso elekaki vraiment na ndenge ya malamu. Bongo na sima proclamation esalemaki po na bana maternelle ba remetaki bango ba travaux na bango nyonso oyo basalaki ezali kolakisa qualité kitoko ya enseignement oyo ezali kopesa na complexe scolaire Mama Pemba ndenge ba parents bazangaki te kotalisa esengo na bango tango carnaval ebandaki kosalema pe balobi bango nyonso na sima ya honorable Nerombungu pamba te œuvre oyo asaleli bango na commune ya Kisenso ezali ya motuya. Na sima ya complexe scolaire Mama Pemba 2 ezalaki bongo ngala ya complexe scolaire Mama Pemba 1 epai wapi elekaki pe kitoko proclamation esalemaki ya ba résultat nyonso elekaki kitoko bana maternelle bazalaki bongo honoré na koremetaka bango ba travaux na bango nyonso basalaki na présence ya cordon principal Nidol Tachukila nyonso elekaki kitoko ndenge kaka bozali komona ba poème ba récitation pe ba sénète ya ndenge na ndenge esalemaki pona kotalisa démonstration ya ba élève na qualité ya enseignement ezali kosalema na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na avenue Bantando numéro 44 na commune ya Kisenso epai wapi honorable Nerombungu initiateur ya ba école oyo azali kotalisa esengo na ye tango nyonso ndenge bilenge bazali encadré na micro ya Info Lingala boyoka ko lelo tozali na clôture juste ya premier trimestre après 4 mois ya étude yango to clôture le premier trimestre et suki lelo rentrer le 5 janvier 2026 c'est l'équipe malamu to pesi vraiment merci beaucoup na patron na biso o to bengi excellence Nerombungu fuma banga moyo o alembaka te vraiment ko sunga biso asalisaka biso na nyonso o tozala nango besoin to pesi merci vraiment activité o eleki lelo pour azali déjà au courant à permettre biso que tout ça la yango sika zali nzambe abatela ya ko bakubakisela ye oyo azala nango posa na ba projet na yo azala nango lisusu abakisa lisusu ebakisama lisusu koleka oyo asi asali. Boye clôture ya premier trimestre na complexe scolaire Mama Pemba MPD
pe ezalaki ba journée culturelle ya kafu pour na fêter déjà Noël na bango oyo ezali cadeau signé honorable Nerombungu Fambanga moyo oyo ami pesi pour na encadrement pe formation ya bilenge ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier na ba bijou kitoko oyo ya tongi pour na formation ya bilenge. Merci honorable Nerombungu Mosusute Kakayo. CAA a reprendre bavol na ye Kinshasa Kolosi à partir du 19 décembre oyo bolanda ba détail. Père Noël a décidé na ye comme tout adulte qui se respecte alali à la munki à lobby a fêté na Noël na Kolwezi di à partir du 19 décembre 2025 oyo Nkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongeli avec un pack pe idéologie bavol na ye à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi. Baelema ya la police na quartier Bikanga na commune ya Kisanso batiaki maboko na écrit moko ya ba incivique oyo ba mesana konyoko la population ya ngambo oyo grâce pour ba héritier mapinemi igantinge. Toza awa na commune ya Kisenso mingi penza na quartier Bikanga ba élément ya la police ya Point Chaud Bikanga batie maboko na ekiri oyo ba mesana konyoko la population moko na bango ye oyo kombo na ye maître Gibbs ndenge babengaka ye ayibi iPhone na batu pe la police alobi ekolemba bato ya boite toyebi te soki courage ya kindoki ye moko pe un civique azali ko explique sale salami de Japon atanga da tena mwana mekoki esemi de tetanga maboko jango bakalinga na mobembo ezali wazi na kusoma waza mete kim sabe comme Chanel gateka mis kono na mona wana usoma bali toyebi te bato ya boye bazongaka ndenge nini yango aza na courage ya kocontinue mosala ya mabe justice esengeli esalemaka na ndenge elongo bani mpo na kodécourager bato ya boye enfin que population bavivre na kimi. La reporteria info lingala journal peuple ba bête qui peut tourner commune ya Kisenso bolanda reportage oyo ba saleli bino par rapport ya ba difficulté ba zana ngokuna na oitalimai. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba ya mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soki atie biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetela mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokili na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge Potifa pesa potopoto kitoko atoza mokolo yo pe koki komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéines, vitamines
énergie azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivat. Toza na communiqué nécrologique awa bolanda lecture na yango elongo na héritier Mapindembi. bamisaki baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga mpe bayeba na bango nyonso liwa ya papa mpe ndeko na bango colonel Armand Saki ye akufaki depuis le 19 décembre 2025 na nsima ya bokono. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya samedi 20 décembre 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle Ave Maria oyo ezwami na avenue Pierre Moulele na commune ya Kasavubu, référence hôpital ya cinquantenaire. Epai wapi prédication ekosalema ba musique ba témoignage pe milulu ya ndenge na ndenge ekosalema wana na butu. Mokolo ya dimanche 21 décembre 2025 levé à corps ekosalema na morgue ya cinquantenaire à partir ya 8h35. Exposition ekosalema recueillement pe dépôt ya ba gerbe de fleurs et longona horizon funèbre ya police nationale congolaise. Nangonga à 12h et kozala de part pour la nécropole de l'éternité ya Nsele Bambou. Oui Nangonga à 16h, peine de consolation et Kopé Sama, toujours na espace Ave Maria, n'avenue Pierre Moulele, pene ya hôpital ya cinquantenaire. Ce qui a été communiqué au you et comme la bataillon Sobaïbaka, colonel Armand Saki. Famille Muzunga elongona honorable John Muyamba Ngov baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso mingi penza ba ressortissant ya Chikapa na province ya Kasai liwa ya ndeko mwana pe belle-sœur na bango Bibish Mubuchu Muzunga oyo azalaki épouse ya Manjolo Ngov alias Papa Ngov ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 12 décembre na sima ya bokono. En attendant programme ya obsèque et banakosalema matanga ezali organisé na lopango ya Libota oyo izwami na Salongo Léopard numéro 348J na commune ya Lemba. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Bibish Mubuchu Muzunga Mamangov. Mais pas avec ce corps. En tout cas, et le connu le style à Kate Info Lingala journal, le peuple na peuple yango et comme na souka na clôturant bon côté sans que na remercier Nathalie Kala Kapenda oyo akumbela ki édition pa pasaki assisté et pa ya Mijo Mabas Ritkin dupe grâce pour ba na sima caméra tozala ki na Egon Tingi montage et sima makibongo na Francis Kanza Lokoka Christian Tiangebe ni pe Egon Tingi bandeko boti kala malamu journal la peuple na peuple et ça supervisé et pa héritier Mapinem bandeko au revoir. Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'allié à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack pays idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA Mojalisi.